Karine Mokonzi la baronne asengaki Lili complice pardon bazongani relation bongi makambo ya soso te. Karine Mokonzi la baronne abengi Miriam Mokonzi wesh no wete Miriam Mokonzi wete namoni kende ba penza l'humilité précède la gloire. Et donc namona kever yata bunga masinga qui pardon et aka yata bouté. Oui, na kota na pena tantine Lili complice que je salue. Ah, ma kende wapiko. Ah ça en Belgique. Ah d'accord. Tantine Lili complice na kota na pena salon de coiffure. Voilà. Na singa épée pardon. OK. Et ma casse na pardon Karine. Hervé. Ah ouais. Ouais, ils sont sous Tom sous les surprise. Né na la France nga mona benga ki ya Miriam Mokonzi mami si na benga ki baba boyete ko to simbele te na benga mami ni na singe pardon ya Miriam wet Mokonzi ya Miriam basi Mokonzi mais comme osonction li passe na ya Miriam oui osolo li na benga ki ayambite en fait on dirait numéro dans les caté na utiliser kaka Erba bengi ayambi mbama kala mamimi aokika voix abili passa na ngai en fait ebi na raisonner sur ma mimi ando sela nga ba lazane sala kina baton belé na français fakina ki olia lazane et pas mamimi obele mamimi wet Mokonzi ouais na bengi mamimi habité na zayana o même batu na famille kutu bazwa ba problème et bon yo aussi qu'on a dit mamimi fakina ya olia mamimi na na tante mamimi fakina le kalanda na mona lek na nga mosne mobile. Voilà, abandeko qui est musala. D'accord. Et azaki na voulons qui est musala. Donc on va que oui. Ni les motiva qui occupé na Miriam. Te ezaka ya Miriam te. Ah ouais. Batunio même blondine au mari batunso ba kanisa to sola te to sola. D'accord, c'est très bien. Ouais, aussi c'est ma sœur en fait, blondine au mari depuis Londres, je te salue, merci beaucoup. Au monde. Donc en fait na mona qui comportement fait rigoler on te. Glody. Ba on est bazalana baza bato bazo éduquer masse. En fait, faire rigoler à l'obraté, mais on a actuellement ça le message il est comme du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au sombi d'accessoires, au sombi de produits de beauté, au sombi de crème, na komboya papa robolide, au kozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, number 1. Bazongani, Miriam Malobi, li pasa na ngai. Oui. Ga papa robo na confirmé a li pasa na ye. Pe na provango, je suis tellement d'accord. Na Lili complice pe na d'accord. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ak Karine Mokonzi la baronne akosala ezali acte ya amour. Bandeko na réseaux sociaux sokoza na moto oblessa moto wana boyokanaka bien
bozalaki bien. En tout cas, linga osenga ye pardon, linga bobongisa. Ata bobando solola, to bobo solola te. Ata bokozala distance. La kisa épreuve y'amour. Et akuto lakisa ete. Lakisa na yo moko ke olingaka ye osepelaka na ye. Reconnaître mabe na yo yo moko. To reconnaître makambo elekaki eyalaki mabe. Kasi mutu wana otikala kolinga ye, koboya ye te, ti lelo olingaka ye, ozwaka ye na valeur, ozwaka ye na considération. Est très important. Pour les réseaux sociaux oyo, tosalaka makambo pona ba téléspectateurs wana fo koyebango. Makambo ebele tosalaka pona ba téléspectateurs. Soko ozali sima musicien, okosala pona musicien wana, pona ba téléspectateurs, pe pona yo moko. Soko ozali sima Karine Mokonzi, okosala pona Karine Mokonzi, pona yo moko, pene pona ba téléspectateur opesa show. Kasi na kati ya show wana, ozo blesse mutu oyo lingaka. Mutu wana pa koko blesse yo. Yango wana bandeko, acte ya Karine Mokonzi la baronne, surtout oya Myriam Mokonzi Weti. Myriam Mokonzi Weti. Nga papa robo penza na zela yango. Kaka siko na 2024 tosolola ngo na chinoise moko boy. Ape sous-marin ya Karine Mokonzi. Basolaka pe na Karine Mokonzi. Nga pe na lobaki neka wana. Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi bawumeli. Banda bakabwana. En tout cas, ekozala bien, ata bando mona na te. Mais bakoma kosolola. Tosolola yonga na 2024. Tosololi pe, tala bato to balandawa, yaya basta. Bakene. Bayaka po balia mbongo ya Myriam. Bayakaka. Po bakota mbongo na komba Karine Mokonzi. Bayakaka. Po baloba na la baronne tala ozangi. Okomona pasi turo. Akomi ya biso. Lelo Karine Mokonzi abengi Myriam Mokonzi. Myriam agangi lipasa na ngai. Donc Karine Mokonzi, Myriam azalaki na kata motema na ye. Myriam pepa azalaki, Karine azalaki na motema na ye. En tout cas bandeko, nga papa robo vraiment, ata na pupola ko pupula. Na pupula penza. Ah, modèle na pupula Myriam. Na pupula ko, mama na pupula penza. Mais nazane sengo. Koleka nombre de fois na pupula. Nazane sengo. Basololi. Bakutana te. Mais tango Myriam Mokonzi alobi lipasa nanga. Karine Mokonzi azwi courage abengi ye.
abongisi na Lili Complice, abongisi na Miriam Mokonzi Wesh. En tout cas, esalanga esengo. Non, esalinga esengo. Soki na lobi na le passé esalanga esengo. Pona kata mutu nanga Olga Kabelo ayaki. Po eloko esalanga soto esengo. Tangu Olga aloba yena Karine Mokonzi likambo ezate ezalate. Ça m'a fait du bien. Bandeko makambo internet oyo. Barando oyo soko kontrolango bien te. Ekoko memo na catastrophe na makambo moko ya makasi oyo zelaki te. Yango tout le temps nga papa robo na lobaka. Soko kokarando te komeka te. Soki ozosala rando pona adversaire na yo okosalela rando. Ponaka adversaire oya kokoka bakuna yo. Ata kozala azwi ba choc a souffrir mais ako résister kaka. Pamba te rando internet eza neti catch américain. Ya kobunda na makofi te kaka na maloba. Eza na ba norme ya korespecte. Ndenge basalela pe ba catch. Bobunda na ring. Arbitre sali bochiki. Me ba norme pe mo bato sango te. Musu azobunda. Moto moko na libanda kuna bendi elokolo. Abimi libanda zwi kiti abambi moto. Fait partie et spectacle. Mais eza na konti ya ba norme ya catch te. Ndenge na Congo babini saka na fanfare. Bakis. Awa pe na kata rando a réseaux sociaux. Eza pe na ba dérapage. Obolo bakake. En tout cas, bozana ye. Oke kota mama batu asali nini. Neti soto tali rando. Ya ba Gaulois. Na ba royaux. Tozomona rando nenge bandi. Kote kuna ba chaka. Ba mama tu o balateka didas bakangi ba photo. Bako tia bango na TikTok baseka bango. Ba jeni to babima kitoko bango bakangi bango photo te. Kote mususu kuna bache Ferregola double arena. Te babandi kutu. Wera double zénith. Ferregola double arena. Ya misatu na bosani. Na ozonga na talango. Na zomo na kaka double. Me kombo na zoe bate soki nani. Na réponse soki nini. Donc, barando. Bomoni ndenge barando ngekende. Siko ba mama wana. Bako take. Ba na rien à voir. Bache bilongi na bango. Bakendaki concert basepeli. Babilongi na bango ekomi signe ya mokeri. Wana badérapage ya rando. Brando bandeko. Eato komi na TikTok. Tikala sala rando. Na maîtriser les réseaux sociaux. Tikala sala rando te. Okoko sala bana noa bitendi. Ozo filme. Okoki.
kokalinga mikate ozofilme. Namonaka mwana mwasi moko mwana mwasi wana asalaka gari. Asalaka ba live aosala gari. Mabetaka ba view moko. En tout cas, efutaki kitoko. Kaka gari asalaka. Asalaka gari pe chaque jour. Donc, osalaka so mama nyoko. Alobaka ne pe ate. Kolobakuta kolobani. Musalande. Mais soko tali ba view moko. Obangi. Donc, gari ne komoko tsambongo. Mais réseaux sociaux et komoko tsakoleka. En Afrique, akoma na ba mega ya kosagana te. Pwezo kotsere lo chocho. Totala awawa na TikTok. Toana Tonton TV. Apiaka benfo ya kitoko. Makambo eleki na Congo. Toke na TikTok. Toke na Angola. Kangambo nationaliste. Jeune homme wana a décidé à créer groupe nae ya ba nationaliste pona ko bengana bétranger. Tala batu ne balandaka ngo. Tala batu bazomat. Pa ko sali kamo ya bien pona Angola. Po immigration fo ezala contrôler. Batu bako kota bikotela te eza ko envahir pays. Netinga makambo ebele na yebaka te Angola. À partir ya bétranger. Na yebele yango grâce ya Kangambo wana. Pe na encourager ye. Ata naza d'accord te na makambo ebele azoloba. Mais na encourager ye atika te. Au contraire, ba payer belle Afrique. Ba koma pe na ba nationaliste. Ah oui. Pe tanga kosala. Bétranger belé bazali déjà touché. Azolo bela mingi bétranger illégal. Menga na commentaire na tchelie. Fona ba étranger légal. Parce qu'il faut immigration ba contrôlant. Pour même ba légal. So ba leke belé ba convaincre pays. Alors, yo pe na TikTok okoko sala idée na yo na makambo na yo. Okoko banda même ko créer pe parti politique na yo à partir de TikTok. Okoko banda no pe ko créer otekelaka batu biloko na TikTok. Yo ana biloko te motekelaka batu mosusu. Tokoko koma no pe livreur. O livrera biloko. O kepa mama moka teka biloko na njeli. Olobi mama ba biloko no na bandolo belango na TikTok. Soki na ye o pesinga na ketiki la client. Apie mbongo na ye liyo o pesinga ndambo boy. O komi no livreur. Batu bakoye bate o komi livreur. Bakoye ba biloko aneza yo. O la kiso teka ba karton makayabu. Ba carton loso o teka gato bo tute babilo kako yo lax batu bako benga yo lobi livre à domicile mozata ne loko moko te ozokende zwa ozokende tika era makambo ebele boko kosala eya bongo. Mama Lopango na souhaité bonne guérison. Maria Tumba Gédéon na pesi bino mbote courage. Karine Mokonzi la baronne, félicitations. Icône réseaux sociaux. Olakisi oyoyo zali. Amour.
Maman na Henrietta de Jésus. Awa toali na faire ya kotia pause na Tortue Ninja. Yuma wana. Yuma. Pierre Yuma. Suka na Yuma. Karine Mokonzi la baronne. Kim, prince de Lausanne. Yuma wana. Tortue Ninja. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.